amise libanda nzoka même un restaurant lo matinda ne tiwana aboy alamba amtia pale bana bomela ya tinda ne tingo na libanda na restaurant mo quel table bingala mela batia mamoyo omoni ba blague na biloko atindi verkisa otike likolo ngombe na ndambo verkisa kati akena opane akati ndambo lomba ya boba likolo ngombe bakati azu de voiture type verkis akuta mwese na madesu na ngombe aboteli nzungu abisiki muyibi ya ngombe ibise na kena madesu bonus ozo mona ba blague wana ino ka ba blague donc conflit donc ndulende mais muko bakutana ki na lisanga banganga taba imba kinzem na lisanga ko nzem na album na lisanga banganga lo mtabula ya tunaki lwambo banze muneza benga nzembo ya te tokota ka kune weba na kuna na studio lwambo asala ka ba improvisation na studio. Et puis venir qui va grand calibre improviser peu kaka nazwanga wapi asomela ngani wa kaka conflit bana okina madilu ya bana okina madilu to pesa penda madilu faute mingite madilu yembaka conseil ya mémoire ya lwambo na poto et c'est plus ça ka ba prêtre ya ok ya bana okete pour ba mona mbongo te abino mbongo bana bazwaki ba pesa ka suspension ata ba pesa ka suspension ok jazz madilu za mbongo ya liboso net ba 200,000 pona le lendo ya ba vie na biso vous comprendre donc ezaki boyo madilu ba na suspension ok je faut que nangola ba bisi bango boko producteur ya biso ke nangola mais à l'unique condition bokata suspension madilu azala na délégation so madilu azala na délégation te tina nangola ezati ba vie ba vandi bango 3 Vejoski personnam Pepe Ndombe personnam Papa Lutumba personnam babi non azana suspension to okende ne kahati parce que Papa Lutumba le roi azalaka mobali ya mama leki ya madilu moi c'est Papa Lutumba mama Kelani au moins c'est nanda maman Kelani parce que non mais je sens comme mon plateau est béni j'en profite hein, pour savoir batailler ba biloko wana ba conflit les marandenge ni c'est piogé aussi c'est na stika mais oza makamito bolobosi là oya mama so atikili comme bolobosi ka bibwele e bolobosi ka ngalité afo histoire maman Kelani za mama leki ya madilu Maman leki ya madilu anda vanda pa mama Kelani na lomami na kitambo madilu anda vanda wana alors sikoyo tango madilu zo vanda wana papa zo mo mabe mwana nazo suspension madilu comprendre nde producteur azongi na madilu bon lokola ba yokanité toke na Angola madilu akomi atala basoki 300,000 madilu apesi bango idée bon kopesa 300,000 oyo bo bakisanga suma mbongo nakene zo ba mission na kishasa ya OK Jazz ka na ya na bango to betala compte OK Jazz ta bapesi madilu mbongo madilu na hotel azolala ba bisi OK c'est mori répéta banzembo ba créer orchestre tout akayoki bango petit bo kopeli banzembo na ngai ba kopeli banzembo lwambo na ye akosi batuke na zui ba mission na ki nzoka zui bango na ngola batu ba ko ba poto simba te wana abetala bango tourner à quel on va côté sa vie ma douleur on va 500,000 kozonga azongi mbambo pas idée oté mais bato bala na pas lwambo donc ngam na voix lwambo non fona sala plan nga ba na 5 pe pardon ba wona bango na la pe na mbongo na sombi instrument na sombi makamti ya masali multi system groupe na donc comme madilu multi system rosala to ma voix lwambo rosala tout pour zoner le belé lwambo OK allez azui a recruter ba Rio ouais biso Bachai, Fofo les collégiens, Fofo les collégiens, Fofo les collégiens, pas madilu, Pati Moleso, Yaya Londa, Adrissa Tipo comment le chanter Doumer madilu. Doumer est mené à Doumer madilu. Il est premier Doumer multisystème. Adrissa Tipo a recruté Maman Samsouba Daya, Papi, il m'a pas fallu. Il m'a pas fallu tirer. Il est pas là qui n'a que ça m'a dit chef on velonda ba godard wa kenaki bana OK ba ege agi akenaki latino siko za pena OK bana OK ba bitaka côté ya stade wa dans madilu agi se découvrir oh yes elle habite vraiment mais oui siko stade nini atali naza na guerre na bana OK fona beta ka rythme na bango même si na zui baza ba jeune ba beta na OK Jazz te jeune na ndo sala so pas ça le ko na salaka ndenge na sepela kana ngoti
na ndenge mabe te po kongola banga expliquer banga rebebe makasi ya mona ti muta kufite eza histoire tato beta lisola lumumba tato beta lisola moto beta na mabe na ye na malamu na ye donc madilu siko premier akinango akomai kozwa banzembu répéter banzembu tout akan bokanti boke poto bo répéter banzembu tout azu banzembu aki beta ona ba benga bango ba requin batu balongwa ba OK jazz batu balongwa ba friza ba veka madoka ba susika seya ba maika munan ba mise ba guitariste ba guitariste batu wana tu azu tu wana oyo ba bolana ba luambo ba uta mai ba malage ba carlito azu banzembu na bino ba yemba bon so bazo yemba na voix na ye ezo maintenant OK jazz ma dina compliqué anda compliqué bana OK so misi nzembu ne compliqué bango misi nzembu ne compliqué bango mais mon ba na décision bien so kana so le tout ba sa album abeng madula ke yemba le tout ba sala banzembu bazo benga madula so ke yemba na OK jazz mais kana OK jazz mais lelo mutalongwa pa na bino pa yemba pa na bino dans la porte déjà porte na porte kaka dans la porte kaka n'importe quelle concurrence na bangwa kala kolongwa bangwa kala eza différent na lelo papa mba na viva sori na viva bidi nyo kalongo tema bandem na so kala bandem kala afisa ba ngai aso na zaiko papa mba so na zaiko alo bake orchestre na ngai yango na kenda ne viva okende mi ko le viva abina kenda ne viva okende orchestre na nga zaiko parce que papa mba azali premier chanteur oyo bazwa kana zaiko. OK. Vous comprenez? Premier, donc il est à Kouta Manouakou. Bon, Manouakou guitariste, premier guitariste, il est chanteur. Deuxième million ballon. Au vieux Xavier, vieux Xavier n'a papa Wemba. Hein? Net Xavier, collègue Xavier, chef il y a papa man Xavier, il a devait moi là. Pour que le Zaïko batteur, devait moi là. Papa m'a premier chanteur. Je crois qu'on aura un numéro vraiment plutôt bête à ma soeur, conflit parce que bakofia kana lelo kokanité bakofia kana bakuta naka bazala parce que na kamora lelo Montréal Pichu Mansia to ça pena numéro moko pena to beta masolo ya ba confirmer na besoin riba bani la papa chéri kala ba 20 kingani ouais to neka chaîne ki mo RTNC il faut ya vendre le balikamolo ba dimanche ba bon souvenir na yo n'a pas mauvais souvenir. Bon souvenir nanga ezé belé. Est-ce que tu as encore la même chose? Mauvais souvenir na tia on a posé autoboka mais moi la tia qui on dirait les munene zo kokota. Yego kotate. Botobani na bon souvenir. Bon souvenir na moni 4 continents net notre en la classe 5 na moni moi 4. Na ki Asie, na ki Europe, na ki Amérique, na ki Afrique, na tamboli moi trop na ndenge tu na mouvement wana moi sinanda kuna zuika na wenge mwana na ngai mibale na boti na wenge na oyo tu mobala lukaka azwa na vinzamba pesa ngo ate ya muke nango me na wenge na zaka na so ke poto tenga na bonne ko na poto atenga na ko matali ko la poto na kangi réunion famille ba utu ba yi ba ba kisento ba bandal ba yolo bangaba poto na mona ke na na wenge la chamo saka na kala na muna mona tanso mona mutu mo sali clip al bimsi cheneta munene ba 10000 mutu mona eti on a bandande na rappelé que oh la tenza 15000 la pamba lelo koma penga moko pe lelo koma ngamo pe na to sombango na koma pe bien na ndenge nanga na lula kana nga batu trote so tamna na amer no yayo Cadillac no yayo ngape moi grave nanga noni nanga l'essentiel to comme to la nzela te to somba carburant moko to kenaka pe restaurant moko nini station ko somme essence ndenge moko litre à 4000 litres yo tana camion on litre 2000 ngape yo tamna pe la donc la banga batu bala somba ba camion ba panne baleki batu somba ba camion bien on va dans garage tout le faut foutre un bon jour la banga ba mais ça comme dans la question on a monté na bon souvenir na papa moi so ça dans le papa na monde en tout cas mais na comment on se voyager net na yo na ndenga mabete taka na ba 20 ngani so to voyager na mutu to comme ta net na comme ba tibati ki to comme ba Irlande to comme pa imoko ba Dubai to pa imoko to na ba state au mona mutu zo mona fa banga ana imboka sikazo zo tuna nani mais ngana na komi réception plein Monsaka za kita oka ba réception de Monsaka kita okita beaucoup de personnes 38 zoyo bando zoyo bazo welo ko wela donc ozo en même temps on kuta na bande côté na kena matadi moko ka aya suka matadi mona oto beta toura ba na quartier ba vient na quartier ba na place ba sala ba na réception ba kuti bata winge bese beji ba tondi ba isi bango azaya quartier te bon réception temps na 3 jours biso de jour 2 jours nous jour moko
kolia nanga komela nanga mbongo mpo naza pa kokolo ozomona une reconnaissance c'est tout qu'on a mariage ya maman Olive Lembe maman ex maman na biso na ex président na biso on a un mariage na bango ngana général ba officier de mon premier ministre ezala na mti ngai na général le moko kota na scanner le ka oh to kompe kuna biso to vandi au réaliser pendant que je participe à un mariage du président. En ce moment-là, il est encore président. Le président, si on a vendu Boba, ça na 3 heures. Tu veux quand sa photo, couple président 5 quota, beaucoup de photos. Mais quand sa photo, on a mis relié, ah, mon Sarah pour ça bien te. Maman, Zana, maman, oui, bah penga. On a TV. Voilà, il y a comment ça? Tana zonga la bande nous. Pourquoi pas fiba dans ça na te? Oh. Et personne na personne bote na bimbote na l'église bora maman li. Yo leki maman li, moi c'est le bosso yi. Dès maman Denise, moi c'est le bosso. Boete. Oh, oyo mutabiga na avion, soko fina vélo, fa pour la nokit. Pour ka maman li venga ba di mais c'est pour ça maman ke mabi atangi ko pona. Oui papa. Parce que deuxième loko nango, bona neti samedi dimanche na joka na raga pembe. Ah. Tout ça l'émission ngai Gibson na plateau. Tout à là. Peut-être moi à gagner ma bonne na vite à régie. Tout le monde mais toi qui dis bah. Alors tu as absolument pas caméraman à Zapa ya. Alors tu as absolument ngana Gibson to loba. Joka mtatu sur la question. To ganga ndela mona Gibson. Président Kabila. Président Kabila tiki parler a été là Moussaka zone bana TV. Tandis que nous sommes jusqu'au président Fatim Kai aya n'a pas caméra à Otalanga. Comme on a programme baisser les mamans na kenanga en bambo. Que go me sali bo. On a ngala kasi na bossa ni tento na bossa ni. OK maman ni ya volcan go. Non sans qu'il y a na suka ngo o mona na expliquer no lettre elle comme programme orchestre. Mais on peut faire un mariage et puis na garantie signer la sonner sileli. Donc vous comprenez. Donc on a bilo na tuna na bombi on a bois qui il ne faut pas ça pour président est à l'anga mon ça na zolo. Tant aux États-Unis papa chéri. Na quelle émission na Maison Blanche na lupangu ya Maison Blanche. Fort souvenir. Donc on a non zolo kana fenêtre il fait era nani Obama. On a tangi nzoto ne po ya pinda na ibo na leka. Mo balini ala ko. Yenda na ko leka. Na leki bo mimi mwana. Si manango Obama. Mais on te coûte na kuna na moni pona papa chéri. Na ke l'électricien. Au bon si réchauffe vous fait beli pour ne belité balande ba boto limbo. Na ki chasse courant basi ba mo zo bibi. Bébé c'est chaka c'est epeli. Na ngatamla ba tester le ba miseku ka ba big mo ba chaka ba na chaka là. Grâce à boulot yo et puis sur connaissance et foulanga partout le mutu tout ayebinga. On a bien mauvais souvenir au boire mais mauvais souvenir na ngam. Mais kango. Et comme mi balé. On a un mauvais souvenir. Dans un boulot. Mais par fille, mon côté, moi, c'est un gâté, l'autre côté, camarade, na Suisse. Blanche, na mon ça va conseiller bien. Ni c'est un problème, on a musique à la raté, musique à la moutuna yo. So ça m'a belé, aux a bon, moi la poto, aux a so matin na kisenso, so matin wa parce que France c'est musique qui kisenso. So na kitambo, kisenso ya pembeni que France. Mitendi eza pembeni ke Belgique so dit temto tamla makolo omona na komi yo comité na pesa ba conseil wana tantino na bimo saka na sepeli na conseil opesi mais na ngina tala soki maloba na yo ekobala na ba réalité nazo tindelo $54,000 osombela nga lupango moko boye na njili apesi na adresse nazo ngo 10,000 interme ba ekoki $54,000 atindenga ndeko na ye a mwasi toki to sombe lupango wana mais quand on a tindeli baba na moni cause la kota mbongo zo ya tene c'est pas maman na futa mbongo le pango wana na direction RTNC ti presque moi sans sinike zonga rabu presque ça vous na wileri wana et na ba kota wileri et maman ta sombe le pango le 54,000 et le commission ya 10% wa bi 5,400 nanga donc afinga nga na ba finga nga bonte bana na collab abinga na tindaki yo osomba le pongo ko lia no mbongo sombia en point pour lia ki no mbongo ngote na ko peselo et puis mon colas mbako benga kangati to bloka na kuna ba Facebook o ya tindaki mbongo na lia na kufa
na 54 000 moto yebité au monde na kaka na internet na ko changer fast na yebité au fond de la to signer papier té le côté prévété donc na ko boy na ko senga mbouti donc la cause la conscience na ngati ngana c'est pas na mbongo na zui oya na zwa yanga oya libande ya batu on a pas ce mauvais souvenir la personne mauvais souvenir ka oyo za na té na bete ah on a pas na vie mais na bete na bete là on a que mauvais souvenir et na bien même na bolingo to boya ka mutu ceux qui m'a belé qui malamu ne belé mais ceux qui malamu les qui m'a belé belé ko boye point au kanisa o kanisa nzambe kanisa tala likamona sala pona zo mona uso BCBG eza mouvement toza 80 il faut papa chéri c'est pessamité mais à 80 personnes on a ça moto moko voyage juste 20 personnes au moment ma bête sur tiki au moment on boye mais ceux qui te ba malamu yé malamu za gomme et face à ma bé facilement vous avez compris ma ça a fallu manza la 54 ko sina na ko ça 200 francs on va peut quoi ngetikali comprendre donc tant que vous avez aux États-Unis vous avez 20 ans dans States on m'a dit 53 avions dans States au but combien de bateaux bakenda poto en France style à matara avion le ngara ngeli France kuna kana ba train ba talis ba taxi mais comment avion matara souster en matara avion ko reçoit deux kazongi bo so ngana kena un mois na mati 53 avions pour na papa chéri donc ngana ba ndeke to mo kuta na papa avion yeli tuzu ngaba ngana zali donc wala na moni mwana te wala mwana pigeon o te mo so moni pigeon azana se nyazo tu ngaba ko ba comme se yo ngazo kuta na bango papa ba réunion ba ndeke bele bele pona binadama le photo là ba mabetu na mona na wenge malamu e fasango deuxième mabena mona na vie ya garçon yo abengi nga sepelaka na nga apprécier nga ka Suisse tina ona beta mate Suisse ya na chance na moi muto bengi nga sepela na olanda nga na émission o mo saka na sepela na yo ntuka na loba bien apesi nga Suisse 10 pour na loba ba pour no pe danga OK o kopsanga comme on a tindé $200 OK kitoko comme on a Blanchard Mosaka c'est vraiment combo il a bien combo comme combo na normalement comme on a Blanchard mavuzi mambo nazoka Mosaka poto na no beta balé masala nga vena nga masala nga etala nga tolia ndunda Mosaka maso fela mbanga mama nanga siko wana pe pia kati na bulika kwanga na tika na patika na kwanga suko tika mke soki na tiki kwango na lia no kite ya komela vanga nga na meli yango na kotiti kwanga na supa na le Mosaka na vaye tiki nga na kwanga pamba komba Mosaka oyo okozwa ngo mepa koma Mosaka uta ye abwaki kwanga kanda toket entraînement ngaso na zuka bale Mosaka na bale Mosaka so fandeki na nganda diamba ninga vena nganda diamba batadiamba bakanyango facile Mosaka et comme pe premier bi stade ngam na chaki comme Mosaka etikali mona zo comme Mosaka na rolia na silika zoka kombo erotina na kota ka agence moniteur sans identité zoka kombo na passe partout yangwana oto zo matanga na kufela ki grand frère premier domera wenge na pemi na matanga na mona deux ministres ba etalanga deux ministres vie molendo sa kombina ve Thomas Luaka ba epenanga na Mosaka porte parole deux ministres et puis mon ministre d'état vie Thomas Luaka ministre d'état ba etalanga na matanga ngala se ba elita so grand nga na mona zuki tipanga na za to vandi esili bobene na mulili mo tikele mo otikele on a proverbe année la nègre proverbe parce que la nègre moi la nègre pour ma blom so blom to le matin ngam na sala nga ngasi mbe kay ko jasho matin ngam na ikai on a boy proverbe que la nègre matin ngam mutazanga mbonga le la rebelle la mengo le on est bemba suka moni na vie ya ngwana comme vous tuni mo café yate banda ya na kolela botike na yebo côté musu ba ça j'ai momona a piqué une crise alors ngora so c'est ça so blom donc Kaka day ba ministre bazoyi la yo ba généraux bazoyi au sein de proposer cotisation vieux Michel Kabeya vieux GG Fula Mambo maman Bichilix ba patanga ba ngutu mama otala te ba patanga balandanga na cimetière ba sanga cotisation na cimetière to kunda vie ba sanga cotisation na cimetière papa chéri leader nanga bo ba bi mana moité on de bo bengisa bo sala mama moité bo bengisa so c'est maman moi au beng c'est abimana bon qui na baba ko baba ambassade erni on a un petit anga palais mon fils Ryan qui artiste pemel rôle à papa chéri to benga be garage de ye sera phasé à la mongana c'est ça mais cameraman to solo na na côté so baba papa chéri abimate pour na pembe bon est-ce que c'est na poto misali aux até na poto minene so va pembe
moi cause passer à pembe basuba habite moi ngani moi pembe boya yango pande sango so peut passer pembe basuba mais poto ya sur la masuba si je comprends bien mais poto totam le tokanga ba solo ba nike bele mais Madame Annie Chintou, la première ministre. Manger tout ce qui se vend au marché. Père moi moulu pas te car tala surtout mi ba to ya mubulu basi ba la mi bulu te o c'est la chiba on ben un peu bon et c'est pourquoi parce que chipa déjà la chance à monte c'est comme on a eu cette émission ni chef matuka ya c'est l'émission ni capo la société papa le pasteur Clovis ne filme pas merci beaucoup prêtre Toyoki déjà témoin je disais le pasteur Clovis filme pas et bon on a maman Doris filme pas Flesse Lady voilà c'est ça non merci beaucoup pour la confiance il y a Makasi au bout de ça on a bino elle vit Mouloemi Yamansia double M wana kutu ce qui n'a tangi comme wana te dans un problème grave est-ce que comme super caméra quoi yara gaga aboyi pena ma mnyo les cas quand ne mosaka lobi sani o ile sara il faut sukola c'est te lo on a penda o ba bakanga ba problème na moi moni aya donc ça et tu as sur la problème mami baleke ce soit maïla boire à maki pas ba zate pour okani ngo na moni on connait problème na to so na zo loba en tout cas na okanga oh te na mi te pena na France et si quand il y a raté ce sont maël à boire à maki pas bazate pour okani ngo belo bini mindi $75 $150 no ya c'est un ndako au bon moto mona au bon moto mona te ce sont maël à boire à maki pas bazate et le bini so ça na mbongo no $200 pour bomba on so ngapso to batama to là au bon mbongo no voilà un mot pour la fin parce qu'on a un tigre à Kosukola Sani. Donc quelques sani l'ancien Sukoli quelques sani mais moi quelques sani vifo ya la kaka moi ba conseil attends-moi 5 proverbes mon kaka et ça ben on kangala teta na pas sur tout big basimba et moi non c'est pas non que ça nga bien et ça bien azoka goût voilà avant peut ça non dédié ba proverbe union sur ça on est où c'est pas mon Given Nana Malik la femme forte na Manchester. Nana Malik, la femme forte na Manchester. De yemonde mona baruni ba beta na Manchester. Ba ni yesiko femme forte. O za kipe papier na yote. Ange Kayembe. La douanière. Astrid Yende. Ange Kayembe donc il y a des fois moi 5 proverbes. Oh, il pas ne l'extra qui excès de kilos. Et pas na. Pas Ange Kayembe ça là. Kilo collection mingité. Et puis collection blora ma beta la na rigueur à boulot. Ange Kayembe. Da rose biso pas charge en douane. Vous yaka la blora. Douanier biso Coco Samilate. Donc il boulonné moi la studio na PCP mbote pas ça. Moi 5 proverbes to comédien asuka et ça la moi baté. Proverbe na koloba. Ko ngana kangirara. Ça nous laisse avo. France ko la. France ko la ngo. Proverbe na koloba neti moni milinga zanga fimbo. Mais ko benga na nesika. So la pesi mota milinga to panzana. Maloba mabe, makambu mabe ko kabola biso. Tout la bien. Ce avantage n'a pas tout ça pour faire explication ti. Balo va mettre en classe. En tout mais je peux te faire explication mais na yeba que yo moko peut explication parce on a facilité ba tout tâche parce que vous avez belle balance sans raisonnement, il y a résonance netinga. Milinga zanga eza. Milinga zanga fimbo. Mais ko benga na batnesika. So la pesi mota milinga wa to panzana. So pesi mota milinga to panzana. Maloba mabe ko kabola ngana yo. Totika na mbote melisoleza susute. Ozo boule dena lo bakape na proverbe que mbisa ko pola na musala baliaka ngona mokonzi. So il bumeleke le kabilo mibale. Mbisi ya ko pola na musala baliaka ngo na mokonzi. So il bumeleke ele kabilo mibale lo binini. So sali cop na boulot, il s'appelle ba chef na. Na comment il déjà voilà. Au meli aujourd'hui moi 200 000 attends ko ça 60 mais ba yeba. Pour ba ko ya expertise ko ya doit ça l'expertise na boulot
chef de bord protéger si ma bengo me petit on a 40 000 tiens yo avait 10 000 tika les gars on met 30 000 la pese pe bato ba aider ngwana mais ce go ba yebité di bu me le gars yo moko bon bazana ba yimto no la toilette papa me venir parler mbisi akopola na musala balia on a mokonzi ce qui meleki et les kabilo mi balé to tika pe ki camarade ya ndeke na mutu obi ndeke na mutu basala ki masa bakenda chasse ndeka zwa ba biloko ke pesa bani na zala mutu bazwa biloko ke pesa bani na ndako mukolo mutu akangaka nyamate abisi ndeko bana ba biyo poza nyama na boma yo on comprendre solo et le binini ndeke na mutu basala ki master wana uti ali solo ndeke na mutu basala ki master bakenda zamba ndeka zwa biloko na ye aketika bani na zala mutu pa zwa bani biloko na ye apesi bani balamba muko mutu akangaka nyama te abisi ndeke bana ba bipo za nyama pourquoi na boma côté omona ba boulot to salaka pas to salaka omona mutu mususu akozwane poste noté malinga nuire yokaka ok compétence est gros comme c'est na poste wana te mais ce que pour souci les années azobaté ndenge za na charge na palais ndenge yo poza na charge na famille na yo pour que ça les considération za na moi sina bana na ndako ko finga batu mususu ba yo za responsable te ngaza responsable na tout na master moko on est responsable point ngaza na moi sina ndako na bana oh est-ce que la responsabilité bana ole sarawana nana yo relenga moi si on a butu yot so au Kabul ne ba chel ba kabla bilenga mo tembo ba so ape mbongo ba tinyo surtout ba yaka ba chel abali mabaka kabla bilenga na bango ba so mbongo munyo so yaka quatrième bana na yo ya yo bana no c'est ma c'est nzoto no moko moi sino bilengi yo moko so ngina na responsable na bango otikla na tour ya yo moko kate problème na loba soko ko se anga moto namba oizwa o se anga makala moto na mbabula nanga kotanga misunité okangi plonte yo kanga facile o se anga moto o se anga makala moto na mbabula nanga popo sape moto note mais kotanga misuni na nzungu nanga te yo ke no senga makala ko mama pondo olembe onde niko uchine kiwaki te yo to beta ni solo fungoli finuku yo pesi ngam téléphone na yo na benga 2 minutes na ko motala répertoire na yo na ko mokota ba WhatsApp asula kinana na ko finga mutu e bimi mto finga pour écrire pe na WhatsApp e bana te keza miseke yo ke senga mbongo pa mutu oto baluka oliano tika kombo na ngai o ke senga mo pa mukonzo banye Tibango, John Afie, Abi ta sala site nezala, talabo. Oh, mukonjo kino senga 20 000, senga 20 000. Le maman 20 000 to beti muke, on no tonge belé to bana pour faire ba congolais et belé, bazo lia mukie, bazo tonge belé. Moi congolais les blocs à 2 000, a beti ma solo ya $6 000. Te, usually muke zo tonge belé, te so ke pas mutu. Luka ko lia na yo. Tika kombo nanga. Voilà, on est déjà à la fin. Il y a une espèce de papa wemba plein ya. Ba pese le ngimbote batonga mokongo dayo te pa na yo ah ouais ba mo ça va nga na bana mo lo no te petit ba pese le ngimbote batonga mokongo ko beli ba pese ko mbote so leki ba bumaka ozo kama leti mikolo to mo lesa na ko langwisa benemi na biso donc toza biso 4 boye ngam na question ba bière ngam na pesi bino fufu bolé ngam na sombeli bino masanga na lesi bino so na pesi ka mukongo na ke suba ya bonga te ya ko kweya ye boye donc na ko mo lesa batu ba ko tonga nga na ko mo melisa batu ba ko tonga nga pour finir mbongo na nga moko e bomi ngai donc tant de monio to moni BCBG programme et puis ba salutation na yo ah ouais programme na koloba pour bal de match pe te et donc abe wumelaka autant mo ba frère ba sekio ba frère qui c'est ba sekio mabe attends ba soupçon ba frère Christ ba sekio Jésus te ba je reviens bientôt mon programme na ma match et pour moi salutation parce que Montréal ok na biso Jésus tanga ba je reviens bientôt ko kamu kuna bota mata ni asikatenda et puis ça va tout tant ka to ke nesambelaka ba mama Congo bololo payer comment Zaï ba te ka Zaï bololo te ba ka payer ozonga Congo faut en foi pour en esprit que plan na lobby et au salama ba de match ko bima et ko sepelisa ba ba le misu na calendrier je peux baloba papa chéra changer maison parce que maison monsieur c'est guerre album de ça musical kokene na ye yango wana ba congolais basalaka masolo na bango moni ko bokiseke kominga obuke kingo tikeka ningo kuteli wana ba congolais basala masolo bele oso papa chéra bisi album akufa demi na ko papa congolais mais quand ça était chaque fois comme il faut papa chéra sala réincarnation azonga amisa était chaque fois comme il faut abimisa fait de l'amour akufa amisa bazadio akufa ouais lukuta obimisa plan azotala azotala l'étude d'humilier kala te plein bimanango
donc papa chéri tozali rep na biso en huis clos toujours na Jacques Judin à Saint-Terre kuna pas te répétaka en huis clos papa chéri aza toto beta na pour ça faut que Lubumbashi mais Covid donc na profiter na pesa papa chéri bambote belé ba fanatique to ya BCBG Patrick Kanime bon retour à mère Renaud Lubaki tozanawa pour le Wanga tozanawa Emma Kabangu bon anniversaire na yo moninga ya le superviseur hein Mallette mystérieuse Ben Olondo na pesi Ben Olondo Mallette mystérieuse aïe Ben on m'a dit que tu es ici aux Olukangai j'ai acquis le banquier bisaki ngaya donc na mona bat ba respect na rendez-vous bat ba na mona mutu aza apesi rendez-vous azo rappeler na longba wa na combien na longba na combien donc ah non ça un concert à misi 10 000 $ parce que pas chez Razo capacité la montagne azana ba 4e des humanités moi na papa chéri mutu BCBG car papa chéri to kina otala Ben Olondo na kan riche na 5e des humanités ti ake ba banki makamba minene donc prêtre donc vraiment papa azapena qui prêtre na wenge BCBG mutu na biso Ben Olondo ah donc on a pesi mbote pas za na master na makaba on équipe mbimba de bazala kana na pesi pa ngola mbote awatala ngai mutu na ngai na pesi PDG Ali Maïmon Mbote Bele Kelly Mulunda merci Patrick Lumian merci na geste et puis ba master tout balinganga numéro na ngazo changer té 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12 derrière un grand homme il y a toujours une grande dame et bien devant papa bienvenue Mangwata mobali aboya mbindo bomona maman Ani Chintu aza pembeni première ministre bienvenue Mangwata na bato batanga na Angleterre on mettre Auguste Mukadi donc batanga bakenda na beaucoup basali donc voilà on a mbote na ngala batutu bana pototu ba bonne chance mikande zoma bosoma ba mapangu bobala ba rêve na nous tout ekokisa plateau Rosara toujours ouvert pour na nga pe na za bino nga mona mona biso na presse biso plutôt la presse biso na bino na mona ka tozala kwa cantine na mai cantine à l'oulaka comme maman, ils cantine comme ma zéro, ma banque c'est la toboga comme un chantier. Donc, aïe, vient nous à rappeler bien. Merci beaucoup, Jean. Un mot pour Artissimo. Obi? Un mot pour le magazine Abisso Artissimo. Artissimo, bola n'arabisson Artissimo. Bola n'arabisson magazine. Vraiment, comment c'est moi? Vraiment, bola n'arabisson awa makamo makasi zalia wa bloga bien zalia wa. Ozana ba activité na yo. Yaka na Congo c'est notre lobela notre propulsion yaka kobuka na kututé c'était non na moni bango sikate je sais moi que maintenant que je m'appelle à la l'église mayele nezali ah ouais tête bien faite non tête bien pleine au moni souki so changer place changer à combo favori barbe massa sama na c'est moi na tente pour bana balalité souki so changer place changer à combo barbe favori massa sama na c'est moi na tanga exact pour bana balalité. C'est fini, très chers téléspectateurs. Merci de la fidélité de Bido. Nazo Sokolara Ratsani. Ngelora na kanya Mosaka en tout cas na otambola toujours. Sanyo zo laisse fort Sokola yango. Elle vit Moulemi Yamansia. J'ai déjà cité le nom. Voilà. Audrey Moué c'est Djikaya solo Ogi Djikaya solo antivirus aleli. Naibi non. La mystique a fourmi et pas ridé au ça on a nenga kimia quoi. Joyeux anniversaire à Divine Talangai Bongo. Joyeux anniversaire Divine Talangai Bongo au Guilain Kantokola na États-Unis. Guilain Kantokola na États-Unis. Il faut comprendre que le nom il faut à Bongo. C'est fini. Merci. Na confrère na Gabana Basele, le père de nièce na Tongwa Gianni Basele la coûté 2 jours avant Koufa. Gianni Basele abilité. Donc à Koufi na Tongwa. OK, mes condoléances. Oui, on a coûté une fois passé pas dans la balade na obima na moni oh matawe il y a blancheur babi osala kanga bina sala ah na otiki tambo na ipale siko. Na tala la face d'internet pas bâti oh paix à ton âme. Oh. Na bina siko na kemba mona ku calendrier na tseki avril 3 d'avril. C'était au 1er d'avril. La tout na benga banana 5 heures. Pour moi, le 27 juillet, anniversaire, on a un anniversaire. Tous les 2 mois au Congo, et un mois après, je viens à juillet.
moi président papa chéri président de la République Joseph Félix tout juin juillet si on a le 27 juillet sans gagner le 26 il y a bota malelo on a bota malelo c'est pour ça que on a mingi na tuni vous douter ce mutu nga masala ngai il y a bota le 26 juillet na bi ko tena pe na simba le 27 nga hier le 26 nga le 27 de le 26 juillet le 27 juillet après l'anniversaire ya ngana Sankara doit payer ngai yango pe qui master makasi qui master makasi parce que non papa va Congo naza ligne porte-parole azana deux présidents sagesse na surtout pas ba Congo Kasavubu na président côté Kasavubu côté papa Pembele Mavuzi naza na président sous côté maman président Fachi pour maman ngaka mwana mwana donc naza ligne porte-parole azana deux présidents dans la lolendo tende. Merci beaucoup. Sagesse papa na ngana lolendo ba maseba na ngai. Voilà, l'équipe technique qui m'a accompagné le lot comme d'habitude bango bazanga te bazanga toujours Pembele na ngai Ridi Bonté que l'homme géant. Hier azapenda ya Rolobaku tout est Pichu Mansia PM. Merci beaucoup pour na musara qui toko ça la réalisation na si ma caméra donc na ebité na banini PM. Pichu Mansia. Voilà, j'ai fini cette émission par toi Ben Olondo na ebike na roya. Mallette mystérieuse na ebike moi bot na ngozanga te. JR Nicolas changé kokaba. Ben a changé kokaba. Ah, alors que na poche à ciment, na poche à l'école. Donc ça na poche à liboso. C'est quoi le problème? Si on va plus en poche à ciment. Ben nezanga ite Sankara mutu nani Kamada Sankara mutalobi yango donc. Poche à Ben Olondo et son na franc congolais. Yep sanga na profiter. Ah liboso to asima yo mutu so les gars. Banana liboso ya likolo bon tena oasi. Ben Olondo JR Kwimi, je t'oublie pas et Jean Okertis Kabea. C'est fini pour ces nouveaux numéros au Wapitoza qui bon. C'est fini, c'est fini. C'est fini, ceux qui te l'ont dit ah ouais, prochainement tu l'as kibino déjà, tu rebête ande ma solo ba conflit pour livrer ça. Bon rejoindre mon calamité babi ma commune. C'est fini. Voilà, ciao.